Mais balobi rando ko t'es pas producteur pe aza bimina o ya tiki azui oyo ko memarando kasi bombanda wana nde mutu ezo sala. Est-ce que boza bambanda mobala ngwaza ya bino? Ah o bombanda ezalaka na mobala bambanda te po mobala na zana ya bino te bino so pa mi yibi. OK azana mwasi na de ko to fo ka soni o salela ngo rando te. Il faut que soni ebima na miso bato ba yoka po azana mobali wana za homme marié homme d'autrui. Diana moi malamu alobaka te atofingi au répondre te mais liwana ye et sali buzz ya mabe o ezopesa pasi na maman na ye ezopesa pasi na bana na ye ezopesa pasi na famille na ye mama ni mama yo ezosala ndenge nini nde to na kacha mokili o muto o vivre lobi ngana o vivre pour na za saint na o vivre pour na sainteté nanga atombola musabe asale mission aloba ngana o vivre pour na za saint barando e na ona tinate binemi eza na ona sensité mokolo mokili o asali mokili o alobi na biso to lingana quand même toza ba bantu te respectaka ba mort. OK pourquoi mutasa kufi bino botika la kolobaka mabe na ebo bana ko rappeler babilo muso ezali déjà passé bozo lunga boya ko yebisa na bato ba yebaki yango te ba yebango lelo ce n'est pas bien parce que Diana oloba souté Diana ne plus. Chiko à part barando o Diana zala na ngoto moni pe ba comédien entre bango na bango matanga o créer barando ya makasi. Ah batolo bakana ba comédien to kola. Oh to kola po ezo sala kitoko te ezo fingisa biso. C'est ça. Ezo sala fierté na biso te. De bona non ba kundite. De bona ba kundite azana se azana na place à Malil. Mais biso siko leto zana bomoko leto lingana. To saka lelo to beba na o lobi to zongi na o lobi to kamata na o lobi to simbi o. To raisonner de konabiso nde to zala kine lelo azo lobate azo Diana linga ko mela moi bière na ye a mela te Diana pa linga moi vine azo sala te avant de suivre banda kanga munokoti lelo mais to raisonner ka te to zaka na ba futilité biloko ezanga nango sens ba comédien aimé manango biso nulle part voilà yango moni ba ofinga biso nuit et jour ngana ko loba na pona ba message wana mosai na nzambe wa benga mosai na nzambe akoleka jamais na TV alobaka ke ba comédien ba kokufaka nanu kute silité c'est comme nzambe tanga omona mosai na nzambe na omona saint masumu nini ba comédien ba sala o mokili sala raté vraiment masumu nini kisi nini nzambe tanga zotala kisi azomona onka pa ba comédien tanga omona kindumba omona ka pa ba comédien kindumba za partout na monde tanga nzambe atumbaka Sodome et Gomorrhe ba comédien bazalaka Nous sommes avec Maman Nima, Maman Top, moi ça zanga génération. Je présente d'abord mes condoléances à la famille à Diana Mobimba, mes condoléances à l'artiste et comédien, mes condoléances à la diaspora, tout. Bateau nous va consommer à théâtre et congolais, donc on a présenté nos condoléances. Merci beaucoup à Wani Evelyne, full option. Moi ça va papa Jacques Eliko, merci beaucoup. Merci à soutien à eux, pourquoi pas Alain Bollier, li papa na du en direct de Cape Town, Nalek Nara Myriange. Merci pour le soutien vraiment Myriange, Angesaka en direct de Cape Town, Dédé Angesaka, Emmanuel Angesaka, Master Oche Angesaka, Mehdi Angesaka. Maman ni maman, bonjour. Bonjour ma fille. Mes condoléances. Merci pareillement. Maman ni maman, Sango ya Diana et combien la qui ont d'abord en dernier Sango Diana ko tuyo yebiti. Tozana prophète bana tozo solo la mission de fallait to bana mon prophète Yahuku. Pasteur Bijoum Piana j'étais salut. Voilà. Pasteur Bijoum comment ça joue à ma Pasteur Bijoum Piana les beaux gars. Pasteur Bijoum les beaux gars. Les plus mignons. Donc tozo so na prophète Yahuku mon prophète. Na diku na koti na ba réseaux sociaux na koti voice ya Ange Maïcha. OK. Azolela. Na bengi o tozai na salon bota novelas. Ote mamanga pe na jouer info wana na ba réseaux sociaux na episode mais roi bozwa na prophète ya wana na info na zelebo silis. OK. Vraiment et sali bien te yo yebi Diana nde tozalaki. Diana za famille, Diana za yana ndaku, Diana aza vraiment aza yana yo. O alingaki yo pe mingi, yo po lingaki mingi, Diana vraiment na kati ya famille non. Azalaki mais c'est ma soeur vraiment et ça là il passe. OK. Beaucoup de na Diana ndeni, boyeba na Diana ndeni na vie. Diana tokuta n'est pas major. OK, na musala. Et pas major bisadidi musala mutesangi singana Diana. Tokuta na Diana et pas major bisadidi. OK. Quand
na ke ko tourner pas major de Sadid na kuti Diana nde esika o to ko kamana Diana ti le londe Nzambe aye ko kabona bosuwe ba film ebele ba simekoli ebele ba nini borezanga kombo to tourner belé même et pas Alpha Bokole même pas ba Rémi Kilola voilà donc ebele vraiment to tourner pas Igo Boss OK pas Igo Boss ba film ebele mais so Igo Diana bana ko za vraiment paix à son âme ma sœur na linga ki mingi la fille douce. Voilà, la fille douce. Tant aux hommes, on a la fille douce, la fille calme, mais au batunion sur la fanatique naïe. Bah consommateur tout y a théâtre avec Diana moi malamu, à l'obarate, à to fingier, à répondre té. Mais liwa naïe et ça li buzz ya mabe, oh ils ont fait ça passe na maman naïe, ils ont fait ça passe na bana naïe, ils ont fait ça passe na famille naïe, maman ni mama yo, ils ont ça la ondenge nini. Bon. Et ça, les artistes. Les artistes et sango. C'est ça. Ça montre que Azala qui grande. Ça montre que Azala qui ming. OK. Il y a tout le monde à Zolobela combat Diana. Tout le monde a émission Tomboki, ba live Tomboki, tout le monde parle de Diana. C'est ça. Aza grande, Aza star, il y a Makasi, il y a Lelote, il y a Lobite, il y a Kala. Il y a tout le monde à Zolobela ka surveiller. Mais Kolobela Kolobaka kana ba Zolobela voilà. Quand même, toza ba bantu te respectaka ba mort. OK. Pourquoi mtasa kufi? Bino botika la kolobaka mabe na ebo bana ko rappeler babilo muso ezali déjà passé. Bozo lunga boya ko yebisa na bato ba yebaki yango te ba yebango lelo. Ce n'est pas bien parce que Diana oloba souté Diana ne plus to loba makambo yo peut-être to lela Diana lo pas na la interview ya mutu moko alobi Diana zalaki mabe. Mutu soko aza mabe ata kufi ba lobaka mabe na ye. Te problème ya nini? Mutu soka azaki na ba problème abomba ba ninga na mitema. Azaki na ba ranking ya CC. Oui, eza comportement na ye. C'est que les problèmes ezalaka boy soki mutu akufi. A commissaire batangela ke so mabunga te so mutu akufi akomaka directement sain batangela kaye ba mabunga te yango tozo boya beaucoup tangela ozomona même basambaka na ebembe te ata na leta o samba na ebembe ba pesa toujours ebembe raison po akufi a commissaire c'est ça quand tangela mabunga pourquoi et bien te merci beaucoup tant ozomona na liwa après liwa ya Diana tomoni ba rando ba ranking auto eba kité qui mutu ndoko ba solo na bango te to na mona bango ba jouer esika moko ba ranking à part ba ranking ko bimana Diana ba ranking li susu entre ba comédien ba voice bimi ya ba ranking mama ni mama tango moni eloko ya bongo tant que doyenne na mémoire ya ndeko na bino o nano akundami te o corneza na kati ya mort babilo ba bongo ezobima na kolobaka boye ba rando e na ona tinate binemi eza na ngona sensité mokolo mokili o asali mokili o alobi na biso to lingana alobi na biso aimons-nous les uns les autres toza na bomoko toza na bolingo po malamu ezala bisika mabe eza malamu ya rate makama mabe kaka mtezala satan za mokosi yango na ntango toza na bomoi alingaka ka toza na ba conflit to finganaka to tonganaka to salanaka mabe to yinanaka po satan azwaka alokumu o nzamba yokaka pasi po akufa ipo na biso bato mabe to lingana toza na bomoko pasi kaka so bato nyonso Diana zali na bango lelo ranking Diana lelo akufi oganye nini au moins que mon culé zanango vanité de vanité à quoi sert ya ko kanga muninga na mutema temps ebele ya ko inana na muto kutena ndeko na nzela obeti e kara lokolo yebi ete ale lobi tango yoki muto akufi e comme na culpabilité voilà culpabilité tikalio e soki na yebaki to yebi ngonga te to yebi pe vraiment Chico à part ba rendre au Diana zala na ngoto moni pe ba comédien entre bango na bango matanga o e créer ba rando ya makasi ba tolo bakana ba comédien to kola tokola po ezo sala kitoko te ezo fingisa biso c'est ça ezo sala fierté na biso te ezo la non bakundi te non bakundi te azana se azana on a place à Malil mais biso siko leto za na bomoko leto lingana to saka leto beba na o lobi to zongi na o lobi to kamata na o lobi to simbi o en soi et à kitoko te to lingana to lobaka to za famille to lobaka to za bomoko bomoko ngo wapi yango bomoko ngo ezaka na munoko na motema te bolinga solo nzamba lingeza na motema o supporter moninga na mabe na ye o limbisa moninga soki abungi nde yako o nzamba zo senga biso ba comédien les comédiens to kola to ba responsable
plupart ba comédien to futelaka bandako to tika bandaka baboti kala na bana na biso ba yelobi lobi ba koma dia ba responsable na ba coin na bango to kola tango yeko sa dia musala se ko moni o komi déjà mukolo moninga soka sali mabezongi se na ndela ba ande ko ngelo ko sali na sepeli na ngote bolimbisani eleki toza famille famille ngoto lo baka yango diana zo ipasi biso nyoso tozaki alerter biso no to komi to tia papa to ke sunga ndeko na biso to ka ipasi poani o taki mo po bo sunge de façon que allo wana paso ya za to ka ipasi paso ne infecté biso pourquoi pour ça là qui moko na biso mais lelo yo au lieu to zo ta ya réflexion to raisonner ndeko na biso ndeto zala ki ne lelo azo lobate azo diana linga ko mela moi bière na ye a mela te diana pa linga moi vine azo sala te avant de suivre banda kanga monokoti lelo mais to raisonner ka te tozaka na ba futilité biloko ezanga nango sens ba comédie aimé manango biso nulle part voilà yango moni ba ofinga biso nuit et jour mama ni mama soto bito zonga na nusima depuis bino bobanda théâtre toyeti lelo na ba internet oyo na ba YouTube oyo toyo mona avant ya rando e makasi siko tant que yo oza mama mukolo oumeli na théâtre ofandi mingi na batu ya kala na ba génération oyo yo zanga génération pour toi tu te dis rando oyo ekoza base na ekozala eutaka na problème bon nga na yebite soki base yango ezala nini po biso batakala oyo toza na biso na ba makambo te voilà mais balobi rando ko te pas ba producteur pe aza bimina oyo atiki azui oyo ko mema rando kasi bombanda wana nde muto ezo sa est-ce boza bambanda mobala ngwaza ya bino o bombanda ezalaka na bambanda te po mobala na azana ya bino te bino so pa mi yibi OK azana mwasi na ede ko to fo ka soni o salela ngo rando te il faut que soni ebima na miso bato bayoka po azana mobali wana za homme marié homme d'autrui boza miyibi sana ngona ko bata masoko sana ko bata molimo mbongo na yo esili o salela ngo rando po yini muninga no mutu et ça pas manque à faire OK et le rosala mtezangi et puis makambo ba oyo mama bomengo kutu en tout cas ma maman mes respect maman bomengo aleka na TV pesi biso ba conseil abi ata bango na série bazo jouer na ba masumu ba ibale mondial bazanga na ba problème e bandi sikote e banda kala mais bazali ko yeba ko gérer ba problème na bango jamais ko bima libanda et zo sukelaka na carré na bango wana et après ba yokani c'est ça la famille mais oya biso ezaka moi likamuke YouTube nete YouTube comme tribunal ba voice bosolo na groupe YouTube ekemba ona bato ba pesa bango ba YouTube wana bango ne ba avocat na biso be bango ne ba juge toye baraté ko parlons de makambu ya ba groupe ya ba théâtre oyo ba groupe WhatsApp na bino ba groupe ngo pe esili nango déjà na moni ba suspendre ba suspendre Gabriel po yende aza l'auteur ya ba problème oyo ezobima azoko tsarando na ba problème barando nyo soyebima pe déjà makambango ya ba groupe to vanda na mutu na ko na yebo to ba voice yango ba bima ndenge na yebo po na théâtre ba nyoso ba komi batu ya aner voilà et comme ata bozana lieu de tournage so bozo landela déjà ba téléphone à batou pembeni mutazana ati enregistré net okoma bababa omona lieu de tournage atozana likamba oloba te vana no kabwe ba bengi oke o jouer aussi nzela OK voilà po bato ngo pe wana ya aner wana baza partout baza penza réseau mobimba c'est ça o bazwa ba information pour ba pesa batu na bango o baza libano ndie batango wana ba pesa bango bazanga ba défaut bango nde basala ka mabete nzamba mona bango ba saint pour ba condamner ka batu voilà mama ni mama na yebi oza femme de prière oza na basala nzambe na début émission lobel kamba ba prophète to moni pe ba prophète ba pasteur rebellé bazo depuis l'année passée bazo lobaka ke ba artiste comédien ba kufa parce que bazo tambola mabe ba linganité bazana kindumba bazana kisi enfin peut tozomona c'est comme si ba prophétie na bango ezo se réaliser parce que par année depuis l'année passée tokundi ba comédien ebele pona yo okoki koloba nini tant que chrétien d'abord par rapport à ba message wana et puis pona liwa bandeko na yo ngana koloba na pona ba message wana mosai na nzambo abenga mosai na nzambe akoleka jamais na TV lo barake ba comédien ba kokufa nanu kute silite c'est comme nzambe tanga omona mosai na nzambe na omoni saint nde to na kacha mokilo muto o vivre lo bingana o vivre pona za saint na o vivre pona sainteté nanga atombola musabe asala émission aloba ngana o vivre pona za saint biso nyonso to aba pécheur voilà
tout le monde azo vivre par la grâce. Amen. Mutazo vivre pour na bolamu ne na sa moyo azate. Ba bébé kuto bazana bango ba innocent. Asali na lisu mute me ba okufa. Liwa eza volonté ya Nzambe. Amen. Soki Nzamba lobi okokufa koki mokolo na yo, mutu ako arrêter ye azate. Mutu ako empêcher ye azate. Ozoyoka. Ya ba comédien ezoyoka na kaka puisque aza comédien ayebana. Voilà. Comme pas cause anepe comédien talinga ipe akufa kaka po eza volonté ya Nzambe. Na mokilo mutu te azo vivre pour na bolamu na ye. To vivre par la grâce. Mutu ama lamu na mokilo ya se azate. Azate. Masumu nini ba comédien basala o mokilo sala raté. Vraiment. Masumu nini? Kisi nini? Kindumbani azotala kisi. Azomona oka pa ba comédien tanga omona kindumba omona ka pa ba comédien. Kindumba za partout na monde. Tanga Nzamba atumbaka Sodome et Gomorrhe ba comédien bazalaka. Ba bi ba comédien ba lesbienne. Oh, qui lesbienne ngo ya lelo. Oh ba PD. Ya lelo na bo baza ba lesbienne te. Na bo baza ba lesbienne bango nyoso baza ba lesbienne yaka ya ba comédien te. Ozoyoka. Nga kutu mama mukolo boy mwana mwasi moko abengaka na États-Unis tozo solola nazoka ni saza moninga na nga mwasi njoka zalanga ne mobali amiko abongola Nzamba koma mobali da Nzambe te me ya eda Nzambe sikote nga zo benga nga ba makamba komi ko lobala nga ba biloko komi ko sala nga bi nga na mona muto to zane kamoko te na bise mama nga zaka muto bakawa na te kote wana ngome manga na boyi na ondima na tera simana baluka mungwa kote wana na okota te aza comédienne c'est ça mutu normal voilà ezo kipe nango place te boti ko condamner ba comédien bazo kufa et à volonté ya Nzambe asepeli mutu akufa na likamu na epe na tana ye eza normal donc tozo ketika ba bibeme na morgue to kuta bate belé comédien ka ya mama cha okutu place ezalaka te toke abo etondi toke abo etondi batu batonda kana eza ba comédien. Voilà, maman ni maman, baninga na ba comédien o bazota la na minute yo par rapport ya avant o ezo les kasiko yo ya kitoko te na mato ya ba fanatique na bino ya ba consommateur nyonso ya théâtre oyo baninga théâtre congolais bazo mona ba rando na bino ko finga ma ba audio ba live ya mabe okoki ko lobana bango nini. Maman tolobi yango mingi. Mutamtaza conscient na likambo zo sala. OK. Tamtaza azoza conscient na likambo zo sala. So ina sali live ngamo conscience na ngamo tetindinga na sala yango ba sala na bango ba lemba te. Mais chaque chose a son temps. Voilà. Il y a un temps pour tout. Ezaka pasi ezaka mano moment oyo ezai moment oyo fallait to vanda. Bato bazoya kolelisa biso bakuta biso na attitude moko. Attitude yango bakoya kuta na biso na yango eza attitude ya mawa. Voilà. Que bazolela ndeko na bango ba vaina se. Mais chose bizarre bazoya kokuta biso nde ya koswana bazoya kokuta biso nde ya kofingana bazoya kokuta biso nde ya ba bêtise moye pe bango balelisa biso te bango pe bakomela bango kofinga biso bosko to osani et pe faute na bango te biso mo mutu dozo pesa piste wana bafinga biso. Voilà pour un moment où il fallait na to vanda to jino temps ya réflexion bilo musu to vanda kana to ba ndeko oyo abanda pe ko loba lokwanga abanda pe ko lia lokolanga abanda pe ko tambola lokolanga za ok tournage lokolanga mais tala oyo ekomelie. OK. Nzambe c'est que lobby penga pe kaka boye. C'est ça. Ozu tana no réflexion moni kete Nzambe. Mokilo ya so les vanité vanité de vanité koleka na ngona sani mabe ona zaki na Nzambe pesa nga makasi na bando kabwana nango. Po lobby atali waso ke ye écoutanga sembo. Voilà. Et loko photo sala yango na meto comprendre rien. To comprendre rien to mona kaka ndeto olia ndeto omela ndeto otambola mokilo ekomi ya biso or kolo mokilo asala mokina alobi bolingana c'est ça bozana bomoko botika mabe bosala malamu mutu na mutaza conseil ya mama top mama ni mama oza mama moboti oza na bana oza na bakoko na yo liwa ya Diana to mona kina ba vidéo ndenge ozolela espèce ki yo pasi makasi après kolela na yo un jour deux jours to yo ko mona ba publier likambu ya papa ya mwana ya Diana ya suka ke aza papa te bandeko ya ba comédien ba benga ki mobali wana baloba ke mwana wana aza ya yo te a stoppa ba problème anyo se sangana ki po epesa ndeko na biso o akufa ki pasi tant que maman
na minute oyo mwana ya Diana za déjà jeune fille ozo comprendre makambo nyonso azolela mama na azana se to mona ki yo ndenge ozolela na mama ya Diana azana se mwana wana o ba lobi likambo ya tata na azana no mwana muke aza inconsciente ayebi eloko te tant que mama yo tango yokaki message wana o mona ki ba makelele wana ya bandeko na biso ba comédien et sala ki o d'abord ndenge ni et puis nini okiko loba na bango pona ya ba bêtise o ezoleka entre ba comédien pona bana wana eza bino nde ba jeune fille bozwa mayele bolingi bla 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 trop alanda ke émission ya Diana Salena Karine Yamado alobi na ba ya oya ye ya kati oya ye pisaki bango ba makamne avouer ki tout mais na bango pe baza parmi bato ba trahir ye voilà moninga malamu eza Yesu oya to betele masolo a soni bomba sekele ezaka Yesu à part Yesu mutazati bino bolingo confier ko se confier na ba camarades trop bino génération ya lelo bolingi ba camarades bolingi secret ezate discrétion ezate na bino nyonso okosopela ngo moninga na yo kansi nyonso yo kasi ndenge yo bazo kipe yo ya osepela voilà ta musu yeba na ne ba kipa bango te yo ya ba kipe ya osepela il faut bomelo bazala baninga malamu te bake ba trahir ye mobali pe côté na ye au lieu pe azota temps a raisonner soit boke na tana ba test ADN asalite du coup akati famille ndenge ya lobi batata mwasi ba papa leki bazoyo otala mwana ba yaka lisuste bakati mbalamo aza muntu a raisonner en tout cas tanga na okanisi voilà atanga na oyoka pasi pona nina otala muntu tozalaki ne malamu c'est ça o tozalaki ne bien muntu na yebisi ye likambo kaka ye muntu a trahir nga ba jida baza ebele OK il faut réflexion, il faut nini, comment dirais-je, il faut que ça la discrétion. Il y a nini ozolobe pas battre. Makamusu c'est za libon de lit à chambre babi misaka libanda te. Et lo musu petit kala kana no secret ya yomoko. Kufana yango yomoko mabena malabi yomoko mona yango. Ozoyoka ba camarade bazo boma bato. Voilà. Lelo yo Diana na se amabele to lo banzambe merci pour liwa et à volonté ensemble. To lo bate ke opona intel te. To tia bandeko libanda po muto akendaki na ndaka ngango bie kisi po boma Diana azate mais basala ki kaka makambo diable alinga ko distraire batu alinga te bisika bozami balé bozo yokana diable loko aza mokosi alinga ka akabola soka akaboli bino ndenge Diana bakabona kina batu wana ya yoka ki bien sata siko yoka ki bien asepeli ngana linga ki boye boyokana ki bokoma ki sika moko bokoma ki bondeko ngana lingi te diable aza mokosi satan aza mokosi. Il faut tout comprendre, tout comprendre. Rappel rôle à Satan qui est Azakamokosi. Bisika mabelinge ya kimaye. Azande kona yobo solo. Lande kwa yebi sio likambu bomba ye. C'est ça. Et puis to zwaka maile na bandeko batika les choses na problème na yo. Kufa na ngoyo moko. Kufa na ngoyo moko na kutema. Po lobby mabeya te po bolingo ezate. OK, merci beaucoup Maman Top, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Ba fanatique non nyonso ba 8 ans ya rotala yo et lo nyoko lo bana bango. En tout cas, pas fanatique n'a nazo lela Diana. Oya Monique a kolela nanga ilongo nazo. Jusqu'à la programme n'a pas samité. Je crois mais tant mon soutien semaine prochaine pour réunion sous kaya lobby dimanche. OK. Au Monique olingo lela nanga Diana Bible lobby to lela na boba olela. Voilà. Plus 243 993 60 66 27. Plus 243 993 60 66 27 obenginga participation na yo. Nzambe pa kozwa lokumu po ekoyedenga pe na contribuer to somba ta soki nini po to kundande kona biso na honneur pe na rana ye par rapport à musala o asali ebele a sepelisa pe bato ebele a longola pe ba stress na bato ebele po na façon de jouer na en tout cas na komi na suka dada international déjà po merci pour na plateau na yo voilà yango yo lelo toza boye voilà c'est là na longola mama ni mama Président DiCaprio. Président DiCaprio. Merci beaucoup. Président, maman, madame Alimbi Sandé na Simbi papa. Vraiment.